Nzamba pambola bino esika nyonso ezwami bino. Ezali ngai wa bino mère Dorcas la grande dame. Lelo oyo toye ko loba comme d'habitude quand nde to mesana ko ya ko teya ko pesa toli. To lobela sujet moko to bengi na kombo ya miyeba pezala yo. Oui, miyeba pezala yo. Pourquoi miyeba pezala yo? Bandeko lelo oyo tozo mona bato ebele ba se retrouver te na vie. Et a se retrouver te na vie na mambozo sala. Pourquoi? Parce que amiyebi te. Bozo mona bato ba okende ko copier bi kopia. Et lokola bato nyonso lelo bakomi na ba chaîne na YouTube nga pe na kota na monde ya YouTube on ne sait jamais. Okomo tâtonner période moko ezaki ba shop cosmétique na poto awa. Ba shop afro afro nez à la caribine africaine tout ça côté kabilo mboka même tout ça pour essayer bato bazo linga bazo somba malheureusement ebele bakanga tesko asala audit miko nyonso mama papa kongola afungoli shop biloko ya na shop ayebi ne mukolo ko expiré te azwa ko sutuka kaka tango bato ba contrôle ba ya ko sa ba contrôle ba lekaka biloko se expira 3 mois azoyeba na ete eloko na yo te période mo komaki ba container biloko se ba container biloko se ba container mutu nyonso alingi asa container mutu nyonso alingi asa biloko ba oyo ebongelaka bango esimba ti lelo ba continuer ba ope simba te po anini bikopia eloko na yo te lelo oyo bandeko kande na auto expliquer mutu nyonso alingi aza na chaîne na YouTube mutu nyonso alingi akoma blogueuse mutu nyonso alingi aza na nini na Facebook abetaka masolo mutu mama eloko nyonso ezaka likabo eloko nyonso po esimba ezalaka ine na kati ya mutu pourtant l'information soko oyebaka te osala constate ane danger te ayebi ne pe koloba te ayebi ne pe kobeta lisolo te mais bato basepelaka ne bato balandaka bino bolobela ta mosu mambo ya ntina mais bata mosu baokipe na bango mpe bino te ezala mambo ya grâce biso nyonso ozalaka ndenge mo te na mokili nde nayebisaka bino bandeko tokokanaka te mutu na mutu aza na likabo na ye mutu na mutu aza na eloko oyo ya ye mutu na mutu ana ndenge nzambe atindela ye na mokili bandeko na mokili oyo tozalaka na 5 talent eza nini? Talent eza capacité naturelle oyo nzambe atie kati ya mutu po epesa mutu vie po epesa mutu mwa eloko po epesa mutu eloko esengeli to eloko oyo ekopesa ye position moko to positionnement je sais pas babenga ngo nini c'est quoi encore le mot stabilité foye mpe donc mutu nyonso na mokili azala na talent ezokipe te aza elongi mabe aza mbunzu aza miso ebima aza mokuse mingi aza kitoko te aza mabe aza molai aza bogare aza boye ekipaka te aza ndoki ezokipe te ezala oza ndoki ezala osambelaka tala mutu nyonso abotamaka nango epuis babotamaka nango boyokaka te te bayiba mwana na étoile na kati ya libumu te ntango mama nazalaka na zemi babebisaka particulier mpo bamona ye oyo akozala lobi bayibaka ye mutu babebisa ye mpo na ye mpo bamona akende boye na boyoka te mwana nde to mwana oza ministre mwana maana moke doya na eloko oyo deja nzambe atia kati na ye abotama na mutu nyonso sans exception yango mama soko miyebi oza complexe te lelo oyo complexe ya makasi ezala infériorité ezala supériorité jalousie eya makasi nyonso wana baconséquence akozanga komiyeba bato bakomo bomana bato bakomo tiela baninga bapoison likolo ya nini ayimiyebi te tellement omona moto aopafuka oyo bakongole baloba azotya mwe na makambo oyo aosala moninga aotya mwe ye sikoyo ya ye esimba te ole aluka miyeba ole aluka comprendre force na ye eza wapi aza fort en quoi et pour parce que mutu nyonso na ba point fort na ye mutu nyonso ape na faiblesse na ye ole aluka miyeba ayeba eloko nini oyo ye aza nango makasi to eloko nini oyo aya nango danger po se lancer na eloko wana ye azokende kojalouser moninga oyo azo ko se retrouver na banzela na ye azoyeba te ke ye pe ana quelque chose malheureusement eloko bato baignoraka malheureusement
Mama nanga papa nanga partager message ndeko nanga pesa nga litoi soko comprendre ngai o sepela so za muto bande ko mitungisa ozo ba tena sa nini na baluka wapi na kende wapi na zongisa ndenge nini na parce que mamnus na osa les simba te ndimela ngai o pesa nga merci o pango sama émission so landi émission o tozala na 5 talents talent eza nini talent eza capacité naturelle onzamba tie kati ya motu nde na uto ko expliquer po motu azwa pe vie vie nde tomonaka vie na batalant wana toza na talent ya leadership na oflashe yango kaka flashe yango na okota nango mozindo te parce que eza conférence te talent ya leadership kande bozoyoka leader ezalaka mpo na balider ki leader ezokipe te leader ya opinion ya parti politique azala pasteur pastoral parce que bapasteur nyonso te baza balider oza pasteur ozokamba bato mosusu mpe aza pasteur mais à travers na nsima moto vous comprenez voilà nyonso wana ezokonte leader ya compagnie songolo pakala nyonso eza leadership ezokipe te na domaine nini na département nini oya mwana mosusu tellement ezala elo mo ezala ine moto abotamaka na yango mwana mosusu kaka na age ya moke akambaka okaka na bamasa bamikolo na ye me ye moto akweyisaka soki alobi ifo batosa voye mpe donc eza bongo moto abotamaka nango bato bakomaka na bango mpe bayekolaka mpe oka mpe ake apprendre leadership mpo akoma leader me ya kobamba ezalaka ndenge différent na oyo nzambe atie kati ya moto moto abotami nango différence ezalaka toujours donc oyo wana ntango obotami nango tu ne vas rien forcer oforce te mais oyo oyeke koyekola yango ya koyekola esimbaka nango mpe me bato baosentir mpenza ke ozoforce oyo moto abotamaka nango baforce yango te eya na makila ezala na makila toleki tala ya leadership nalobaki toflashe kaka mpo bato bacomprendre toza na talent intellectuel talent intellectuel eza talent oyo ka nde bozoyoka yango intellect ya mayele beya bato mosusu na mokili abongaka na biki na papier ye classe ye fois ketiki ye fois atanga comprendre na kotanga wana yango nde moto epesa vie sans classe ye esimba te y a des gens comme ça na mokili oyo baministre tomonaka bango badepute banani fois ke classe amase akimila comme eza neti oyo ya biso ya afrique te olali olamuki okei na yo oke kopose no candidature neti Zoe Kabila ozokoka no koloba te eloko to okomi na yo mpe babambi yo te wana te na oloba ya logique il faut kotangela yango classe neti na bapoto awa okoki jamais okende okoma ministre to premier ministre okenda classe te c'est impossible bien que l'impossible n'est pas africain congolais biso epa na biso ata uta no zamba okoma no mpe président yango te talent intellectuel eza na bato babongaka na biki na papier motu il faut sala troisième talent ezali talent artistique nde bozoyoka art na kati na art to na musique eza art na art toza na couture eza art kotonga eza art na art wana makambo ebele na art wana na makambo ebele bapeintre baartiste wana na art wana makambo ebele ezalaka talent ezalaka talent oka mwana moke akenda classe te me so akodessine yo ya dessine okamwe wow akocreye elo mo basala elo mo boye voye mpe moto mosusu ayeboyemba na mongongo na ye en dehors ya voix na ye ane na makambo mosusu te ka voix na ye wana epesi ye toyebi bato wana bayembi ebele oyo basala bakombo asala kombo asimba mbongo ayeba na mokili mobimba eloko nini esali akoma ndenge wana ezali talent na ye artistique aza nango elle chante ou encore il chante en dehors de ça asa eloko mosusu te to mpe aa mpe na eloko mosusu te art na ye moto esali ye toza na wana troisième toza na talent ya créativité ya na bato mosusu aa makasi na kocreye aa makasi na kocreye na bakocreye ya na bato mosusu vous comprenez créativité il y a des choses tu peux créer comme ça bato oyo bazala neti ye mosusu na baboule ebele ya bakosala bamakambo ebele tu peux créer quelque chose nazo exemple nini mais néanmoins vous comprenez créativité okozala oza na attendez yana bato mosusu bazala baide baide ya kocreye ok restaurant
eza créativité eza talent créativité ya moto mosusu ana ta baboule ocréer mwa bamambo moko ezala ebele bref ezalaka batalant ezala batalant toza na talent sportif 5e talent sportif kandi bozoyoka yango le sport ezalaka talent ezala likabo nzambe atiaka kati na moto babotamaka na yango o Usain Bolt azobattre barecord kuna so akimi mbango moto aleki ezalaka talent o Ronaldo Cristiano Ronaldo bale na makolo o taza na kisi aza nanu na talent wana soki akei kosimbela yango kisi akei kobakisela yango kisi wana ya problème te parce que soki azalaki nango te so oza nango te atoke esimbela yango kisi esimba te parce que oza nango te donc il faut ozala nango nanu ntango moto azwa na likanisaki esimbela yango kisi mpona ezaka aza nanu na eloko yango ana na eloko yango kati na ye talent sportif ezalaka talent o boxeur champion du monde ezalaka talent Anthony Joshua bimi champion du monde abeti songolo ezalaka talent football oyo bozomona ezalaka talent bana mosusu anango mosusu mpa anango te lelo tomona bamama nyonso période mo ezali bamama nyonso balinga bana bango babeta bale basport eza nango ebele abeta kaka bale combien babebisa bambongo mais suka nango mpe mwana yango patikala okoma ne footballer te mosuka nsima ndako kaka akenda kobeta ndenge na nsima ndako oyo kaka pa afulami bocomprendre te basombi na équipe moko lelo akoma grand joueur vous comprenez mpe ezalaka talent 5 talent sikoyo il faut omiyeba nde nauti koloba tu dois te découvrir et puis ozala yo donc o se positionner par rapport eloko nzambe atie kati na yo eza na bato mosusu baza nango 2 mosusu 3 mosusu 4 baza mpe bana yango 5 mais na nyonso wana ezalaka toujours na moko edominaka siko oyeba ngo ndeni certainement ta eza mutuna bato ebele bamitunaka oyeba ngo ndeni nauta koloba okoza nango ebele mais na ebele wana eza ata mosusu na moko moto edomine ou encore na mwa expérience ya moke toza nango ya na batala mosusu ya na moto mosusu akoza na batala ebele neti na mwa ngolo nzambe asali nous autres là on a beaucoup de talents mais sikoyo ezofonctionne to mpe ozokoexerce yango ezodépendre na circonstance na temps ya na moto mosusu pendant un temps ou un certain temps ya vie on se focaliser na eloko moko boye pendant ta mosusu 5 ans ouais et puis après au move on on se retrouver neti bon nanga nazwa exemple ya pasteur mbiye mais bon te na tiango mopanzi okozala oyembaka par exemple pendant un temps oyembi omoni ke ovake na autre chose vous comprenez elo yango mpe eza eloko odécouvrir eza kati na yo oke mposa lancer na eloko wana mpe pendant na après koyitala pardon babengi yango nini carrière na yo ya koyemba esimbi mpe evandi mpe bato ebele baza bongo ana batala ebele sikoyo osaleli yango par rapport ya temps parce que okoki kose lancer na eloko mibale misato mbala moko boye te ezala un peu compliqué même bible ezoloba tu ne peux pas servir des maîtres ou soit olinga moko ailleurs mosusu donc ekozala kaka tu vas te donner plus na moko donc moko edominaka toujours oza na moko to mibale to misato 4 5 mais eza na moko edomine soki eza il faut salela nyonso misato mais eozala na temps moko oyo yo moyo omonaka yeno te na moment oyo il faut nasala oyo na moment mosusu ou encore après un certain temps il faut na se lancer na oyo voye mpe certainement non se faire comprendre sikoyo nalobaki boye okomiyeba ndenge nini to mpe okoyeba ngo ndenge nini eloko oyo oza kati nango ebuyonaka tozwa neti na mwana nga mwasi na bana 4 ya liboso ya mibale ya misato alinga makambo koyemba makasi alingi kobina donde azana so botie mizika awa so babaya bakoti bokama boloba aseke mwana o balakisa moto alakisaki makambo kobina te eza ye moko depuis bomwana alingi koyemba alingi kobina okaki kozwa babilamba akangi na loketo azwi nzete soki eloko nini akomisi yango ekomi micro en fait c'est clair que alobaka no alingi aza famous alingi aza singa
alinga za chanter azala star en fait siko na bana nyonso na bota namona yango ke epa na ye ye nde kaka nde moto alingaka mambwana oyo liboso ye football oyo mama nga na nazanga footballeur abeta mpe bala yango bien vous voyez mpe en fait c'est comme ça elo yango edomine eza na bato ebele bakanga suki balakisa ye te nga na camarade aleki na nga soko aniki yo suki tala bato salon bakosa salon ekosa ayekola yango te totuna ye me alobi non abandaki komonaka nde bato bakangaka nde pa bani komeka kokanga koma mpe kokanga tala suki oyo tobengaka basuki ya maboko ya bagana bread basuki ya bakobakiso oyo ezobima bamidele mama soki anikeli yo suki olinga te eza talent bandeko kolamba oyo bomonaka kolamba eske boyebaka ezala likabo oui ezala likabo moi j'ai ma tante ye atiaka babiloko kilikili na biloko na ye te monde biso ozalaka ozolamba mwa kibe mwa soki bambuma soki ya nini mwa neti lelo surtout na bakongo na banzete babiloko ebima ya bande oka mutu aolamba pondu par exemple to madesu atia ata 10 biloko soki bagu soki biloko nini na kati wana nyonso ka mpo biloko ebonga bandeko na mare aleki na ngai so alambeli yo asaleli yo sauce nga nzambe tala bato bayebolamba bazali komitungisa te aosaka sauce atie mungwa babiloko biso totiaka babiloko kilikili atiaka te eloko nayebi atiaka feuille nayebi atiaka so feuille de laurier so eloko nini nango atiaka je sais pas feuille cube nayebi te mais atiaka babiloko te onde biso totiaka non sala sauce normale atie matungulu nde totiaka matungulu na aïse normal biloko wana ifo totiaka na sauce mais en dehors de ça nde biso ozala wa obwaka eloko songolo bwaka paka soki alambeli olembola mosapi mais tandis que eza na bato mosusu akolamba ne pa tie basolution atie biloko otieka biloko yango na monoko moni eya nango ka biloko oyoka mpe balakisi ye mpe kolamba ata mosusu mpe amoni mpe ndenge alandi mpe ka formule na yo ok otokisaki so osi totokisa osala eloko mais eobima neti ya yo te ezalaka likabo pour ton information so oyebaka te ezala likabo siko eza na moto mosusu nzambe apesi yo tala kolamba ka pota mosusu ofungola restaurant mais oyebaka te ke likabo wana ke yo soko olambi okamwa nde bato bagangaka pere mpenza kote wana yango amonaki nga mpenza libanda na okesala nini mpo bilubonga na liaka surtout mobali no alinga kolia eloko mpenza ebikisako yango wana ye mpenza mona libanda elinga mwasi mosusu na belambeli mosusu tomonako ye akufa aneka na sauce no so ale mpenza tetetete non bato bayebolamba bazali c'est ça moto mosusu wana likabo kolamba do ye kolamba nde kolamba mama nzambe apesi yango ta mosusu oyebaka te vi na yo yango wana parfois mpo fungola restaurant mais yo oyebaka te yo ozosala no baventure ozoluka okende kotatone bandeko lelo bato nyonso bakomi kokende baturki bato nyonso bakomi kokende badubai akende kosomba ya koteka oyoka mpe akendaka eloko emonanaka te mais ezalaka nini yango na mama leki na biso asekisanga abi mama na bino parce que mama na biso akufa kala abi mama na bino anoke braza wana obetela ngai abi mama na bino anoke braza nyonso aza mouvement matakita mais mbongo oyo bandomonana nango te to bandoyeba te braza anokende anoke esala nini oyoka so oyindi na famille o maladi oni Georgine bimisa mbongo eza te en fait il y a des gens comme ça bilanda lokolo moni esongola okende Dubai soki Turquie soki nini yo pe oza na mwa mbongo na yo mwa 2000 mwa 5000 na yo omoni keno yo po ke okoma kaka ke Turquie okoma koteka biloko ndenge okende boye esimba te siko tango osimba te wana okomo jalouser moninga poane parce que ya osa eloko wana ezosimba me yo esimba te ta mosuku to po ke buka babiloko kutu koleka ya qualité to pe kitoko makasi koleka ye mais oyo ayeka ya pirate wana ebebaka nango pamba ta bato baolanda ngo okite kisi te eza talent nzambe atia kati na ye azokoatire bato na nzela nango siko lukomi yeba nga na nini mpo nga mpe nasalela oyo ya ngai vous voyez mpe naexplika bino oyeba ngo parce que eza eloko oyo nzamba mystique osentir ke yango nde moto emataka siko bato ebele baminiminizaka ta mosu amona eloko yango eya mokie okanga suki kitoko
Batu penza ba yaka ya moko tu ozo baye. Fungola salon mama. Yo mona on dirait c'est lo mo moke. Est-ce que penza na ka na okoka. Est-ce que na okofuta ndako na tala eza likabo nzamba tchekati na osambela. Sambela zo confirmation so nzamba biso weekend sala. N'hésite pas. Bato ebele ba miniminizaka. Aza na ye na likabo. Aomona ayebi na ye peke no eloko oyo mais le fait que pona ya amona oneti e amokie. Ye pona ya zo bule ba moko boy tala nzete o mona ya baoba e banana na grain ya moke ba nzete o mona ya minene banana bambuma mike nzeta mbila ebota misise ke na tina se ya mai soki na ya mabele ti na eke na kobenda mai na na se ya mabele po ekauka te ebandaka na mwa mbuma ya mokie eloko ozo minimize ozomona moke ozokanisa neti soki yango nde moto ekopesa vie yango nde moto eza grave yango nde moto ekosala ozala yana bato ebele babikisa bafamille yana bato ebele babikisa tozwa moto neti Joseph na Bible azali na talent ya leadership azali na batalent en fait oyo esalaki no famille et se retrouver azali na likabo moko kati na ye likabo wana ntango ake atiango en exerce ebikisa banation Egypte mobimba ebika na ntango nzala mboka na ye famille na ye babika na nzala ka likolo ya motu moko na talaka moko ya moke nzambe atia kati na ye to wana batalent tozala mpe na badon les dons c'est plus spirituel neti Joseph azali na deux interprétation mais awa tokokota na makambo molimo te totikana na talent parce que talent ezokipe te et ozala païen ozala chrétien ozala nani par contre badon wana nde ekomaka mosusu ekomi spirituel wana totiango mopanzi mama kominiminize eloko oza nango te papa kominiminize eloko oza nango te yo ozomona ngo kaka tala yana bato ebele bana basalo de coiffure na bamboka bapoto mwana mobala kata suki abimaka na mbongo koleka moto akendaka kayu ya ntongo ti butu yana bato ebele baza na basalo ya kokanga suki oko abimaka na mbongo koleka moto akendaka kayu yana bato ebele en fait ka nde na otoexplike bino eloko ya moke ezalaka te yo ozomokanisa eloko wana eya moke te eza nde yo ozokanisa te nzambe azoba te ayebi pourkui apesaki yo to atiaki yango kati na yo siko yo nde ifo lukomi yeba ma sœur oyeba oloba mon frère oyeba oloba olozwa art wana parce que eza art l'art oratoire l'art de bien parler l'art de bien parler de bien s'exprimer oza na art sikoyo ololuka osalela yango na makambo malamu yo songi ozo waste no time pendant eza likabo ifo pesa mbongo baninga bako musika ololuka ose positionner lukelo omobo o moni ke no kosala mais malheureusement yo okelekisa nongo na mambo eza na mituna makolo bato nyonso lelo bali bakoma ba youtuber bato nyonso lelo bali basala ba container bato nyonso lelo bakoma bakendaka Turquie bakendaka Dubai po baya koteka omonake moto ose retrouver te nde kasi place ba problème eyaka ti ntango sikoyo ozoluka okopie songolo oke kokopie ke ya yo ezosimba te kasi nde place nde baproblème ebandaka te oyoka moto akomi jaloux akomi ojalouze ndeko na ye oyoka moto akomi lelo bato bakoma tia na bapoison atieli moto kisi asali boye ezongisi boye ake nango boye wana nyonso po anini ya ye ezosimba te olaluka miyeba bato mosusu akoma kokangisa bato binemi sans raison mais tozalaka na ye bien mine de rien akoma kodongolanga tolobanaka susu te komisio na tuni likambo akatelanga mangala po anini tellement amoni ke yo ozotia mwe bosala na eloko moko ya otia mwe te ekoma okotisa keto et pourtant boza ndenge moko te wana eloko ya yo ye pa na eloko oya ye tala bandeko kominiminizaka likabo te babetela lisolo ya mama mo na France bandeko mo bazalaka bake France siko bayetambusa bango na Château Rouge bomoi bato babelelaka mo babiloko na bango libanda ya baso ba une livre ba 1 euro soyo banini siko azobolisa mwa soyo babiloko nini yango wana tekaka na bosani so ezali biloko nyango azoteka bato mosusu nde bazalaka oyebi na yo to ozoseka ata mosusu ozotiola ye na babetela siko bandeko na lisolo oyo bauta elonda bomoni mwasi wana ya bomoni bongo te babilo azowelisa ba 1 euro wana kana ba 1 wana na mokolo na journée moko abima ata mosusu na ba plus de 100 euros nde kutu aza wana aotonga na Congo aotonga flat
Ce que batali bilo mutongo azoteka elekeli bango. En fait, c'est comme ça. C'est comme ça. Ngana mona ba mindele ba belela ba fruit libanda. O kata musu botelemi bozo le kaka wana. Oh. Parfois beta tour oleki, ah bitabo kitoko na osomba na retour. Okei osali shopping mamozali na besoin ya osala. Ok, après 20 minutes, ozongo kuti eza soute sili. Ah, mais eza ki ebele kekeke esili nyonso nde nini. Ba 1 euro, 1 euro, 2 euro, 2 euro, ba weleli ba sombi. Tam so ezali mipiko 20. N'est-ce pas ça il y a 10 minutes, abimisi combien? N'est-ce pas ça 10 minutes, abimisi combien? Yo kenda akayo ça 1 heure de temps afuta combien? 10 livres sterling. Il y a un espace à 10 minutes ou à 20 minutes, à combien de scoops y habitabe. Vous comprenez? Il y a un auto-expliqué, comme mini-mini-zarana yo et l'autre côté. Oyo zo kanisa na eza eloko te opeso eloko te. Yango nde mutu kobongisa yo. Yango nde mutu kosala ke ozala. Tika bilanda landa tika bikopia parce que yo poza na eloko. Arrête d'être complexé. Comment on appelle batu pamba te parce que yo zo kanisa ke oyo zo sala wana lokola wana popularité. Topozo se retrouver neti yondo leki batu mususu de trompe-toi. Mutu mususu kana oya sala wana yo zo mona ngweza muke yo zo mona neti te nde toloba na lingala mais keba aza ko se retrouver mieux koleka yo. Aza ko se retrouver mieux koleka yo. Mama bilanda na bikopia okino osala logo oyo obengameli na ngote. Lelo ebele bakoti na sama bele likola makambo. Ebele ba vie ebebi likola makambo. Likola bikopia bilanda landa. Tioke ko se retrouver bisika moko boye sengela kete. Oke ko zinda na kata libulu likola bilanda landa. Tellement yo mona ekeno ya okendi Turquie soki Dubai soki wapi ezosimba nga pe na kendo oke kuna mambo pesite oke osimba kisi na kisi wana ekomelo ba problème ba complication okufi mususu oka bikopia ya ye ezosimba te ya muninga ezosimba ayoki motema keto aketila muninga poison mususu oka bilanda landa ye lokola en fait bato belelo bazuzu na ba problème na ba bato ka po nini parce que ye ezosimba nga ezosimba te. Jalousie et boti likolo ya. En fait, c'est compliqué. Quand on a auto websa binomi yeba, pezala yo. Or, ça se découvrir. On se positionner par rapport à oyoza. Et au sala que oza la fort. Et au sala oza la fort. Ya ozo 1000 na ye. Eza ye. Yo na 100 na yo ozozo. Ana to na 10. To na 5 na yo. Eza ya yo. Ozala l'aise, ozana kimia parce que ça yo. Vous comprenez un peu? Arrêtez d'être le complexé. Bandeko, tel que vous me voyez là, nalenga anangate. Nananga ne lorote. Pour les moments, mais nabi ke eoya nango. Pourquoi? Parce que na miyebi. Je sais ce que je suis. Naebi onzamba lobananga. Naebi onzamba lakanga. Na temps opportun. Na osimba nangango. Nananga mpiaka na minicho. Quand penze za vidéo ezate. Mais na ondi na mikolo roya, nga na okelela nga ba 10 livres te na okelela ngote pourquoi? Parce que nabi ke mambo na osala na se retrouver parce que nyonso dépend dans la circonstance natan. Vous comprenez? Yango moun bato belé bokanisa ke balika ba misusu. Mais un certain moment ya vie, bomoni ke non oh. Malgré bangonde bat babanda ki biso to roya après 10 ans, après 5 ans mais tout ça na biso rande mo musuku tu peta musuku ba ye après to leki na biso tu bango bo ka te ba ya écrit mon musicien mo boire lobi to kanse baza pressé to kuti bango na oelandi na vie ezala na ngobongo oka ya bali avant okansi neti ke no alekeli ta lekeli te ezala likambo ta na ende koki yo peta no obala tango ekoka obala na yo omoni ta musu yo bala après 2 3 4 ans. Ana libala ou pas na libala. Monique alekeli ne yo na elorote. Vous comprenez? En fait, bref, na vie, mutunyo sa na quelque chose. Et là, on a rappelé ton aibisa bandeko, ezake na vie, mutunyo so azala na quelque chose. Peu importe forme na ye. Peu importe lo lenge na ye, azamulaya azamukusa za ilongi mabaza kitoko te. Nzamba pambola mutu tout sans exception. Donc, aux a complexé, tu as quelque chose. So, monique, mam, oyozo meka, zo simbate,
bondela nzambe akolakisa yo qu'est-ce que eloko nini oza good at to pe fort à, et puis tu vas t'en lancer par rapport à likambo wana et omona ba résultat mpona chite nayebi leki moko atangi boyebika bavie ya bakongo baconjoncture ya mboka aza atangi ake classe nde ezaka sisi secondaire et azwi diplôme na ye ake université G1 G2 G3 nde ezala kaka asilisi mpe mosala eza te soki gestion soki eloko nini wangena kosala soki nini mosala nzambe sikonga na bano ozalaka boye naluka ata mo eloko moko et pourtant fi wana makasi na na créativité ya makasi ya za baja bato bazala ba idée na on ayebisa bino tala ya créativité et ana ba idée oka ok pa asombi pe biloko oka na shop na prix muke abimisi yango adefisi yango ta mosusu fois 2 to fois 3 même et eza tala ya créativité eza parmi talent ya créativité moni c'est l'art de créer. Il y a pas mal de choses que tu peux créer. Alobi mère. Malgré mon ça na moi blanc a mike moi ba ko somba o sombi o revendre abi na we bando ye bate tellement sambela mu comme ça abanu bondela nzambe abi nzambe nga sisi classe musala ezate na sane alota ndoto okata suki na salon alamuki boye ndoto ngai naza mwana mwasi siko na kata suki ndeni so ezata okanga suki je peux comprendre abeti yango kaka c'est eza na okandoto alali aloti ndoto aokata suki 3 fois ake solo patient na lobi na ye et effectivement eza yango nde lo nzamba zolingo sa abe ya solo wana mayebo kata suki te ake na salon ayekoli aumela ye pete akoma okata suki et puis na salon moko abanda kosala bana mibali so baye bapréféraka ye akata bango suki ke bagarçon et puis ayebisanga bimère nga bafuta nga ba 3000 francs te o ba 5000 francs te parce que suki na Congo eza poto te quand même ya nango cher te $2 suki eza nango ba $2 bilo mwa ndenge wana ça dépend kutu basala kutu basima ndako mpo kata mosusu ba $1 1.5 abi nga bapesa nga ka so bapesi nga mo moke bapia nga $5 so ita tonto mo ya kati suki wow basepela kaka obongisi ngai okabimisi 10 000 francs na poche apesi ngai ezaka $5 mosusu peta mosusu pe plus par exemple. Donc nani naloba na mutu moko ti au son de ma voix ozo tâtonner ozo yeba te osala nini omeki ta mosusu ezosimba te osimbi partout rien omeki kosala bato mosusu bazosala rien epesa te ya bondela nzambe bondela nzambe si tu sens pendant que tu es perdu parce que tu as tout essayé ezosimba te prie Dieu, le Seigneur va te révéler loko nini osala et eloko nzambe otali soko miniminiza yango te ta mosusu omona ngo eza eloko mwa moke mama tala nzamba mystique ya na mutu mosusu ta mosusu ebosala meka te na Afrique te na poto ka na coin moko boye ozotumbaka bameka te no ya moto na batongo mindele bazosombaka ava bakele mosala balekelako wana soki na soki nini yango na kafe soki nini yango nko bango balinga kafe na bati osala mwa kioske na yo okamwa chaque jour obima na soki na mo kombe na okamwa tabomona bamindele bazala na mo bakioske na bango mikemike oka batumbaka badonad mosusu oka asala so mwa biloko mota mosusu ezangazanga nango ntina nga namona mosusu oka masangu bashofaka yango atiango soki mungo soki nini waka nde tosala bamasangu na Congo basangisa na nguba soki na nini komindele mpe basala yango me ya ndenge na bango bongo cher awa kamwaka boîte mwa mokie soki plastique so eloko nini ngabi kala ata na ndosomba yango mingi kala eza so ba 2 livres sterling kala lelo babilo mati so plus de 10 ans passé lelo ekoma combien oka pe kamwaka biloko azotekana azoki mpe na ndako ase retrouver se retrouver. Donc bref les amis na mokili oyo mutu azangaka eloko